bandeko oyo nyonso bazolanda biso na réseaux sociaux totimeli bino mbote à partir ya Londres awa na ministère ya New Concept Evangelical Assembly. Toza un message moko lelo ezali important tolobi awa ke Actes des Apôtres chapitre 17 verset 27 et 29 elobeli biso boye car en lui nous avons la vie, le mouvement, l'être. C'est ce qu'on dit. Aussi quelqu'un de vos poètes, de lui comme la race. Ainsi donc, na 29 elobeli biso pe ndingo wana metolobi boye. Nzambe azali nzambe akotikala nzambe na bomoi ya ngai na yo. Po ete nzambe wana azali te na kati ya art to na industrie ya oyo moto ndenge azali ndenge elobeli biso na chapitre 29. Yango lelo tozali komona ndenge moto azali kokende pe ndenge moto akomi. Moto azali vraiment ya kobeba. Pe nzambe asali moto selon son image. Pe conséquence lelo tozali komona ndenge société ekomi ya kobeba. Ya mibale kopanzana ya système social ndenge ezali ya kobebisama ekomi lokola conteneur social ekomi ya kobeba pe tokomi oyo tobengi kovivre na village global. Tozali komona pe changement ya système économique politique ndenge ezali ya kobebisama na bamboka na biso. Pe tozali komona pe changement ya système économique na maboko ya mwa groupe moko ya bato bazali kokontrole masse ya reste ya population. Pe mingi bato wana bisika bawuteli tozali koyeba te. Me bato wana pe basimbi lelo minduki oyo bazali kobenga bongo bazali kobenga ngo système ya arme économique. Moto akomi asimbi mondoki akomi kosakana na moninga na ye moto azali semblant lokola ye. Ezali malamu te. Pe tozali komona changement total ya système ya art pe na ba musique pe na ba théâtre ekomi mingi distraction sur distraction. De temps en temps moto azali lisusu kokanisa malamu te. Musique esengeli ete ya biso. Musique esengeli éduquer biso. Art esengeli kote ya biso malamu. Ba théâtre esengeli ete ya biso malamu. Mais tozali komona ezali kosala ndenge wana te. Manque ya connexion personnelle ya nzambe oyo asali biso ngai na yo. Bandeko na ngai. Moto moko awa na Angleterre na allié awa baye komemela biso mingi oyo tobengi ba philosophie. Nzambe azali na philosophie na ye oyo amemela biso ezali nde na mokanda na Bible na makomi na Nzambe nde philosophie ya Nzambe nde pensée ya Nzambe ndenge alingi moto aya na mokili oyo afanda. Tozali bongo komona ete Nzambe asali biso ba race, asali mindele, asali bato mwindo, asali ba arabe, asali ba juif, asali ba asiatique, asali bato na Amérique du Sud. Tozwa lelo point oyo mindele bazali ba visionnaire, mais mindele batonga ba église mingi ezali ya kokufa. Bato bazalaka te pe banandaka te parce que bazana message oyo bazolobela bato makambo oyo ezali kotoucher ba point social pe économie na bomoi na bango te. Tozali komona biso bato moindo tozali boye toyebi kokumisa Nzambe na bomoi na ndenge na solo.
Pe moto moindo soko ina mboka lokola Kinshasa okomona te. Chaque point, il suffit moto avanda na mbunda. Bato bakoti, bayembi nzembo, pe bapesi message wana esali bato lolenge na malamu. Oyo babengi bongo ba arabe, nzambe apesi bango esprit ya hospitalité. Pe ba juif bazali bongo ba businessman. Ba asiatique nzambe apesi bango esprit ya commerce. Pe bakoki koteka eloko nyonso, tomoni ba chinois. Pe tomoni ba mexicain. Bazali bongo na esprit ya famille. Na yango Nzambe atindeli biso philosophie te. Nzambe apesi biso